فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا كالرؤيا في المنام مكيبويو ezali lokola ndoto na katikati na pongi wa anta naiman baraka tahlumu كأنك قد وجدت أموالا إذا كنت فقيرا أو أصبحت ذا منصب إذا كنت من تحت أو سافرت أو فعلت كذا كل ما تنوي سكت أنا كتكت نقولي تروتا كموتنا موتنا ndege na ye na nikone ya fitu moto pauvre alota kazima mbongo na kati ya pongi asiba bio patrada asiba hero asiba mbongo bele bakambongo ebele baota kambongo na mbongo bele baota basite auta kama kaze ziki kwa hivi na konti na banki ndipo bado kwa baota watu wasali na sera kiongozi baota kama patie promotion watu wasali kule kwa ministre wanani baota kama walimoshe moto apalite alota kabali deke oningisi musapira na kati ya pepo wana musapira kama masoko lingani obikuto zali entre grande lina na blanketi loko nyoso wana mwana kwa na Mercedes ba mele nyoso na watoto ukunzo kanje akote adunia karuya fi manam la buda an nutia dhuhurana li adunia ma fiha esekete pesa motoro hizo na makosa mokili ezali sa'ila ezali akosila wal akhiratu khairun wa abqa akhirande ya maramo mingi pe alibela ولذلك يقول الله لنا في القرآن الكريم في سورة الحديد لم يزل يقول appelé sur la cantate na Coran la sourate le fer la 20e sourate ayat yango أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم أذلك يقول ربي سبحانه المسلمين اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو boye baete mokili oyo bozali komona ezali lokola masano lokola kosakana jeune moso ezali ebandela suka na yango ezala 30 minutes ezala 40 minutes ezala mabile kosila walahun ezali distraction laibun walahun distraction ezali kambo ezali kosala yango ezali niko pesa o mayele te niko komsanzo tolo te lokola masolo ya vita masolo ya Ronaldo na mikili masolo ya musique wana ezali distraction Ronaldo ni alekije ya lekibesi bona oye wala zambo kole kaweli na tuna lekije ibe bakoze wana baya ngo distraction na kati Islam kota ngo si sana mabadani ka wewe kwa tamu zati watafakhur nako nibe tatolo bainakum na katkat na mio yola kingani mio yola taka kulanga ngana za docteur ngana za licencié ngana za avocat ngana za boy ngana za ministre ngana za pembele ya mokozi ngana yebani watafakhur bainakum watakathum fi amwal wal aulad yola kinga mbongo yo ulimina na distress kama be ngana kangisa yo sangana ngawi ka sangana ngate وتكاثر في الأموال والأولاد وذلك كبيرة تقول كل أمبونغ وزان ينو لا مال يبلغ وطا تقول الذي لم يلد ماذا ستترك في الدنيا أنت كأثري يوم تكلنا مفيديو لا لا مال غير أتصل نفسي لكم أنا بيتكالي كم يو تقول هذا الذي لم يلد وذلك كمساؤول متابوتاتي كأنك كنت لله أعطني أولادا فأعطيتك lokola yo esaka na Nzambe akesanga bana alo Nzambe apesa sele recommandation na yo so kande osi yango na ndenge na yote jamu ko volonté ya Nzambe zalaki watakafu bainakum fil amwal wal aulad kama thali ghaibi Nzambe abete biso parabole ya mokili ke mokili oyo ezali lukula mbula kama thali ghaibi ajaba al-kufara na baba lokola mbula tango ebetaka litibatele asi akundi bilona na mabele mbule noki ebotisi yango kama tali ghaifin ajaba al-kufara na batu thumma yahij
La plante est comme à 30, 40, 50 cm. Il y a huit. Comme on m'appelait le plan, il y a des jeunes qui ont des plantes qui ont des plantes. Les amis verts, les amis qui ont sa poste à côté, pèse à côté. Tout mayahi, fatara humusfaran. Tant que t'as dit que matamata likolo, 1 mètre, combien de centimètres de haut, tara humusfaran. Et jaune, ma casse va dire que chaque fois est jaune. Ndenge mokili oyo ezali obandaki ya moke lokola plante na ndenge ozali koluka mbongo obandaki ya moke lokola plante na ndenge obandaki kotanga na ndenge obandaki koluka kibokolosi ozali kokoma epe bato baleka yo omoni papa soki yo te omoni ozalaki ndenge wana zuma ya hit ntango zwi poste ntango osilisi kotanga ntango ozwi mbongo ntango okomi esika te suma ya hii yobandi kolinga na ndenge wana olingaka moto ayo kolisusu te okomonaka moto lisusu te suma yakunu hutaman musfara suma yakunu hutaman simekoma jeune soki ozali na mbongo ebandi kosila soki ozali na makasi obandi koluna obandi komimona mobange bato oyo bazala na baposte basekaseka mingi ya bato bagrande ayebaka te soki okomi na suka okozonga ndenge wana ekondeki lisusu te ozalaki secrétaire simple ozalaki spéciaux secrétaire directeur adjoint directeur fulu kowe na ndezo mokolo makolelaki misele okuna okokitana beta bona lisusu te okobeta chute libre ti na zero suma yakunu hutwaman okomona sikoyo bilona wana oyo okolonaki yango onyati yango oyo bandi kolela ekauki ekoma ya kobuka wa fi akhirati adhabun shadidun na akhera kuna na oyo sana mokili ya mabe okozula mbe dunga makasi haram lazu akantahu walam tatu au walam tamtuha ila ashabiha satadhuku fihi ladhab au bihi oyo haram yoya ozongisa yango te otubela te okozwa etubu mpo na yango wa maghfiratu min allahi wa ridwanu baye basala malamu bakozwa bolimbisi ya masumu ya nzambe na paradis wa ridwanu min allah wa ma alhayatu dunya illa matau lghurur mokili oyo ezali yata ya moke ya koleki الرسول يقول بروفيت رسول لي أخاف على أمتي ليس الفقر نسألك بانجلا بينو كيبوبولا تي نبينو أمتي نجا محمد لما أخاف عليكم أن تبسط عليكم الدنيا وما فيها نسأل وفي رواية أن تفتح عليكم الدنيا نسألك بانجلا بينو نموكي إفهم ولا مكونا بينو et l'autre nyonso olingi ya mamene ya malamu ezali à la portée de la main akhwaf ma akhafu alaykum laysa al-faqr inma akhafu alaykum an tursada ad-dunya aw an tuftaha alaykum ad-dunya lima fiha fatahlikakum kama ahlakat man kana qablakum nazali kolangela mokili oyo efungwa mapona bino na makambo mai maso masana kasi mbongo ebele misala ebele ya haram nde bele kulika halal soki muli motatere misi batima boyana na Kinshasa otuni azwaka ko mena kusala sale na ye akotoka tangu ndako ya 4 metre kanete acha kodali likolo ya tungi ndako ya 4 liku alsafari azwaka mbongo ya halal na zira fusa kwa ndako wa tala ndenge ntango premier ministre abiso bandi makambo wana ke batake de kozwaka mbongo na banki oyo kandenge bato bakongole bazali kosengela ye badroit ase kosengela droit ya ndenge nini nzambe atai kaka wana ubie balongola ye batia motu mosusu parceke mbongo wana nde ese kotokatoka Kinshasa bambongo ya bato ya haram siko toza matata poni oyo vrima po makambo nini yango eske mokili moko bato bazwaka salela wana banki mala liboso aseleka boye de milliard etikali bango yakwa kozwa kubazana hubu dunia olinga mokili rasi kulla khabiati nde mutu ya masumu nyoso na mutu
alobi soki mokili fuba mpona biso ekoya kobebisa biso ndenge ebebisa bato ya liboso na biso fataharikakum kama ahlakat man kana qablakum. Na katikati na basinya ya kiyama profeta mbaki fatakfuru amwal na basinya ya kiyama basinya mikeni kama kiyama basinya nena kiyama Mungu ekozala ebele na mabele hatta tu'ina ar-rajulu zawjahu fi tijar jusqu'à ce que mwasi akoya kosalisa mobali nekoteka na magasin mwasi atiki ndako mobali expose na magasin abandi kotekela ye nga asesa na mwasi mobali na magasin eza moko na basinya mike ya kiyama oyo ozali na yango lokola mbongo oyo ozali na yango lokola poste yebaki ezali mokili ekosila mokolo moko. Alors zala na katikati na bato oyo Nzambe aloba yango na katikati ya surati Al-Qasas ye recite Nzambe aloba na verset 77 ya surati wana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. إذا ابتغ فيما آتاك الله دار الآخرة لو كان أولي نزامي أبسايو وزو يامبو تكر mayele na kati na mutu makasi ya nzoto iloko wana esensa mpona koluka ndako ya akhera paradis yani ijalu 99 fi hayatika huna fi dunya lil akhirah soit 99% ya vie na mokili awa sabeni ando akhera antu sahihi bima nahnu fi ezalo contraire ya mokili lelo 99 fi ma yamalu nas fi dunya min ajli dunyahum hazihi zahira 99% bato tozali kosala na mabele kaka mpona mokili oyo 99% hatta mana nasu zaka jusqu'à ce que bato bazopesa zaka te asbahat alayhim maghraman kama kana rasul et comment dépense illigile profeta ngaki na pembeni ya kiyama barishi bakopesa zaka te bakomona ngeza dépense illigile. Alors lukana o nzambe apesa yo makasi ya nzoto mayele badokter bapolisier bamilitaire esika nyonso ozali commerçant cultivateur ozala ouvrier lukane oyo ozosala lukadara akhira wala tansa nasibaka mina dunia kasi kokozala mpe pale na mokili te kokozala pale na mokili te ndenge okolia ndenge okolala ndenge okolata esengeli ezalaka te wala tansa nasibaka mina dunia wa ahsin salela pe bikirama nzambe malamo wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk salela bato malamo ndenge nzambe asalela malamo wala takunu misla Qarun al-Masri wazatele kula Qarun kwa Egypte qala li Musa idha kunta anta nabi inna Allah rabbak yu'tini al-amwal akunu aghna an-nas ala dhahri al-ard so Karuna sema Moize sio za kwa za solo Yerusalemu za na pesa na Mungu na kwa pesa Mungu fada Musa na huwa aka Musa au aka Karuna amwele Moize asina kila nzambe apesi Karuna mbongo ebele Zambe na kati ya kolate bakle ya ba trésor ya Karuna en Egypte so ba ko sia una kati ya bende boto na nzete ko ba tomato mlango ko to ba tomato big show wana na kati so batongo ni bakile ko batenga ni bo la kilo ya bakile kile zali ko tenga misazu usbati batama kasi moize ni sebo kala ataka Allah amwalan kama talabta yaqulu laka la aw ya'muruka Allah subhanahu wa ta'ala an tu'tiya zakat zamia sapesho mbongo ndengo senga kibisa siko zakat ndengo zakarudi awi inama ujibu ala ilmin min indi yana zimbo ngoyo na maile na ngamoko eske ndaka kitana ngori ko ba kiamana ba ho na jomu na maile na ngamoko nasiali annahu kana li Musa ilu rabba abo sanke usaki Moize sagala na nzam wa anta lam takun